nazali ko continuer kaka na kati na vidéo na mususu katanaki bandeko Saint-Esprit il est là pour nous totambola na ye butu na moi azana pona kosunga o na ba problème nyoso soki nazo ba problème nyoso ba problème na o spirituel ba problème na o physique nyoso tout Saint-Esprit sango pa na ye akotambola na yo akofongola yo misu akopesa o misu ya révélation Saint-Esprit akofongola o misu ya révélation misu ya révélation elakisi nini misu ya révélation elakisi nazwa kaka bible nazwa bidon oyo eza bidon ya miliki akolakisa yo eloko nini eza na kati ya bidon oyo sanke yo fungola yango Saint-Esprit akopesa yo misu ya komona oyo nini eza kuna na kati Saint-Esprit lera vandi kati na yo partout kotambola bato bazana milimo mabe bato bazana misala mabe leur présence na yo kozala wana bato wana bakozala mal à l'aise bakokima pe bamosusu bakoka kobundisa o physiquement sans problème comme Dieu voit partout Saint-Esprit c'est Dieu amonaka partout po te alakisa biso akopesa yo misu ya révélation okomona oyo ebombami kuna na kati ata mutu alati bilamba libanda mais Saint-Esprit akolakisa yo mutu wana nani aza na kati mutu aye po asala yo mabe aza na mbeli na kati abombe na kati ya bilamba Saint-Esprit afungoli yo miso ya révélation okomona kuna na kati Nzambe azwa lokumu tala bolamu ya papa Nzambe tala bolamu ya molimo mosantu aza wana po asala na o mikolo nyonso tu mais ngai na yo tokangi munoko ngai na yo tokangi nzela kokanga ye nzela eza nini tokangami na kati na makamba mokili tomi séparé na makamba mokili Saint-Esprit akozwa contrôle ya vie na yo Saint-Esprit akotambola na butu na moi Saint-Esprit akosala na yo ya minene Saint-Esprit aza na bolingo mikolo mosusu na tongo na lamukaka bo akotondisa nga na bolingo na ye moko nayebi même pas koexplike yango bino na uzo sentir ye tout autour na ngai Saint-Esprit asolaka na ngai abetela nga masolo nini oyo anga koya lobi abetela nga lisolo apose nga question olingi boy olingo yeba boy na betelo lisonga bia betela nga lisolo abetela nga lisolo avina nga ya oyo koya lobi Saint-Esprit akoloba na yo ya oyo eza na liboso no ata naza na kati na voiture nazokende tout droit be nalingi nakota boy nzela wana kuna eza embouteillage avant nakoma na nzela wana Saint-Esprit akoloba na ngai nzela wana kuna place olingo okende eza na embouteillage kokende te parce qu'il voit tout, il est Dieu. Ndenge Nzamba azali, ndenge Saint-Esprit azali. Ndenge Yesu azali, ndenge Saint-Esprit azali. Problème nini yo zanango. A partir ya lelo soko kozo okazo kota la vidéo. Problème na yo n'importe quel problème au zanango. Problème physique, problème spirituel. Pesa na maboko ya Saint-Esprit. Saint-Esprit problème na ngai yango. Saint-Esprit sunga ngai, pesa nga mayele. Na sala nini? Saint-Esprit bombela ngai oya ngai abombela yo Saint-Esprit pesa nga oya ngai opesa yo Saint-Esprit kangola ngai na malade na problème na zana au kangola o guérir yo Saint-Esprit abundela kabiso Saint-Esprit a protégeaka parce qu'il est Dieu parce qu'il est l'esprit de tout puissant parce qu'il est Dieu lui-même Saint-Esprit. La façon oyo zwaka Nzambe tata zwa pe Saint-Esprit bongo. Na façon oyo zwaka Nzambe mwana Yesu Christ Masia zwa pe Saint-Esprit na même niveau. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, bango nous basés na même niveau. Parce que quand Dieu a créé avant akusala mutu, alobinini, créer l'homme à notre image. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bango nous bazali ndenge moko. Botika Saint-Esprit l'écarté. Non.
Place au tie tata nzambe tia Saint-Esprit na vie na yo. Place au tie nkolo sumasia tia Saint-Esprit bongo pe na kati na vie na yo. Saint-Esprit aza bolingo. Na lingi pe bo vivre bolingo à Saint-Esprit. Na lingi pe bo vivre ba bénéfice o mo ya Saint-Esprit atie kati na biso. Po ete yazali nzambe. Saint-Esprit akolakisa yo nyonso ata kutu muyiba linga kobuka porta ndako no Saint-Esprit akoloba na yo. O mutu moko bokabana ekala alingi bokutana ye Saint-Esprit akolakisa ava mutu wana ya. Saint-Esprit akomema na kati na ndako moko bato wana bavandelaka kombo na omudi potongo pokwa kotonga oko kritiko Saint-Esprit akomema na kati na esprit alakisi yo nyonso. Nga nazo vivre yango. Nga nazo vivre yango. Saint-Esprit olongolanga ameminga quelque part alakisi nga nyonso to pe na moni azongisi nga. Makambo nazo partager na bino eza pona bolamu ya corps du Christ. Na ko bakisa kaka un point na moto ayeba ki bolamu o te ya Saint-Esprit. Na bomo ina yepe na bomo ina ngai na ko partager na bino botia bo pesa Saint-Esprit na santé na vie na bino bo associer Saint-Esprit na ba problème na bino nyonso bo associer Saint-Esprit na ba problème na bino ya chaque jour tango nyonso bisika nyonso aza na pona ko sunga yo ako révéler ya minene ako révéler ya minene pona vie na yo moko pona ndaku na yo moko ako révéler yo pona ba soi-disant ba camarade na ako révéler yo ba camarade balobaka na sima bandaku na kati bandaku na bango na ba famille na yo Saint-Esprit ko lakisa yo ba o ba nkuku no tu bato basalaka na kombo na pona vie na yo le yo zalaka te après bi bakoye oza malamu boni faites attention Lucas Saint-Esprit avanda na yo a éclairer vie na yo pe afungolisa yo ya minene oyo yebaki te a guérir ba problème na yo a pesa solution ba problème a diriger ba pa ya makolo na yo a diriger vie na yo a lakisa au futur na place akomema Saint-Esprit azawa na pona ko sala ya ebele kati na biso Saint-Esprit aza bolingo aza moninga malamu aza ngala benga kaza nyoso pona nga a protéger kangai a diriger kangai azali ko assister nga na makambo na ngai ya chaque jour na kati na ndako azali ko assister nga na vie na nga personnel yango na okaba bolamu ona bino bana nzambe pe bakosaka Saint-Esprit te tambola na Saint-Esprit na vérité tambola na Saint-Esprit na vérité vérité yango akosepelisa bato mokili te mais vérité na yo na nzambe babombelaka nzambe eloko moko te parce que Dieu voit tout. Saint-Esprit akotondisa yo na sagesse Saint-Esprit akotondisa yo na esprit ya discernement Saint-Esprit akopesa yo do ya kosambela mpo na bato Saint-Esprit akokolisa kondima na yo à chaque fois kosambela vanda mwa 2 minutes ya calme opesa ye ta aloba yo na ngai nana za na posa koyoka moninga biso bato ndio ta na posa koyoka nzambe biso bato ndio ta na posa koyoka nzai Saint-Esprit biso bato ndio ta na posa koyoka nkolo Yesu Masia soki osambeli kotelema te mbala moko kende non vanda ta 2-3 minutes 1 minute yoka Saint-Esprit akoloba kopesa réponse na prière na yo yoka ka Saint-Esprit soki osilisi ba prière na vanda ta 2 ou 3 minutes pesa eta akoloba soki po yoka lobi te loba nzambe merci ndenge Bible lobi na biso apesi ba misusu motu moko na moko ba do ya différent makabo beleza na kati na Saint-Esprit oyo alinga partager yango na biso pote azali bolingo Saint-Esprit est Dieu il est Dieu yango ana vandaka na kati na biso kuna lieu secret avandi na kati na biso kuna na kati na lieu secret na moto mokila omona te taka yo moko ozali ko vivre na ye onga nazo vivre na ye yango na ko partager na bino boye banana azali Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui nazo loba na bino to le 23 mai 2020 Saint-Esprit azoloba na ngai minene azolakisa ngai Saint-Esprit abetelaka nga masolo Saint-Esprit asekisaka ngai le nazali koyemba ayemba kelongo na nazo ka voix na epe kuna na kati nazo yemba na ngai
Botala bolamu na nzambe. Il parle à l'obaka. Il y a kolobaka toujours parce qu'il est la parole, il est Dieu. Na kansana suki apona lelo. Boyoka Saint-Esprit. Après ba prière na bino, botia matoyi na bino, bovanda na kimia, boyoka bakolo abanolobela bino. O prier tata nzambe après prière, vanda kimia akolobela yo. O prier nkolo sumasia, vanda kimia akolobela yo. Biso ndi tozana pose akoyoka. Pote biso ndi bato senga, nzambe asenga ka biso ni. Biso ndi to senga ka nzambe nyonso to. Tata batela biso, nzambe protéger biso, nzambe kangola biso, nzambe bundela biso. Lero sisi ko senga bongo. Ba prière na vanda pe kimia oyoka nini nzambe akoloba na yo. Oyoka nini nzambe place ni akorienter yo, akodiriger yo. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Nzambe azali koloba ti lelo. Ngai na tombo liboko. Na sa témoin. On nous a des expériences réelles, nous allons vivre des jours au jour, na molimo na nzambe, na mo Saint-Esprit. Yango na ko partager na bino ba na nzambe. Libota na nzambe na ko partager na bino, bola mo na nzambe. Nzambe na lola mo na bino, tekete na bondela. Mais c'est nzambe na bola mo no ko kaboli na bana olelo. Na ko lakisa bana nzambe na lola kanani o zali Saint-Esprit. Na ko partager na monene au Saint-Esprit pa bana na yo. Ba o ba yeba ki o te ba yeba au Saint-Esprit. E ko yoka bango message au Saint-Esprit banda ko visiter bango. Saint-Esprit fongola bango matoyi na molimo. Mis na molimo Saint-Esprit. Yo lakisa bango ba révélation cachée au Saint-Esprit. Yo répondre bango na makamu na bango ya chaque jour ya santé na bango bo moto pe anzoto. Po te ozali nzambe. Alléluia Père de gloire. Molimo na nzambe o visiter bana na yo. Ba o ba ko occasion ko tala vidéo o Saint-Esprit o visiter bango. Limbisa mabe na bango. Banda ko sola na bango Saint-Esprit. Banda ko lobela bango no ko lobela kanangai. Na commission nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mo santo, que ton nom soit béni. Amen, 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 amen. Bye. O nzambe ko pesa nga suna sima, na ya peut partager na bino. Isa ya ebele, azo continue toujours ko sala. To vanda toujours na sena makona manzambe, na sena makona nzambe, nzambe alingi bino nyonso to. Nzambe fait grâce à tout. Na bato nyonso to oya lingi. Muta bangi sabino te, muta condamné yo te, muta ko condamné biso muta suki ali nzambe. Na yango vanda na sena makolo na ye, créer bolingo na nzambe, zala na relation malamu na nzambe, tambola na nzambe tango na butu. Pourquoi? Loka ye na bosolo pe akopambola yo, akoprotéger yo, akolimbisa mabe na yo. Pamba tazali papa na yo mutakela yo. Alingi bino mingi, bozali précieux liboso na nzambe. Na kombo na Yesu Masiya nzambe na bomoi. Amen. Bye.